Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Bozali ebele ya kolanda retro ya semaine dimanche lamu bisika nyonso bozi occasion ya kolanda biso ezali KNB News to epesa kabino ba information na lingala nyonso en continu nulle part ailleurs. Et dimanche to c'est la kabino synthèse ya actualité et makaki pe surtout ba faits sociaux oyo bo sepela kana yango surtout réalité ya vie ndenge ezalaka na Kinshasa. Lundi ezalaki bongo suka ya suspense monene. Jean-Michel Samba Lukonde nde akomi premier ministre de la République démocratique du Congo. Tolakisa kibino ndenge salemaki ye moko maloba na ndenge alobaki pe population ndenge ba réagisaki mokolo ya lundi. Bolanda. Ayebanaki depuis lobby Samba Lukonde azalaki nommé mokolo ya lundi 15 février 2021 na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme premier ministre ya République démocratique du Congo. Ordonnance présidentielle portant nomination na ye etangamaki na porte-parole ya président de la République Kasongo Mwema Yamba Yamba a succédé na ancien premier ministre Sylvestre Ilunkamba oyo a démissionné qui suite à destitution ya gouvernement na ye na parlement. Pour un rappel, depuis le 3 juin eleki Samba Lukonde Kenge azalaki directeur général ya général de carrière et de mines Jekamine oyo azalaki ko evre pembeni ya Albert Yuma Molimbi oyo azali président du conseil d'administration. Ancien ministre des sports sous Joseph Kabila Kabange avant aya ko démissionner na poste oyo na 2015. Mobali oyo ya 43 ans a succédaki na Jacques Kamenga Chimonga oyo azalaki nommé directeur général adjoint ya Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC. Abotama le 4 août 1997 na Paris, Samba Lukonde azali ingénieur de formation pe azali diplômé na 1996 na chimie industrielle na Institut technique de Mutoshi. Na 2000 nde ayaki kokoma ingénieur en informatique pe technique ya information na Afrique du Sud. Lisusu ingénieur na université de Lubumbashi na chimie option inorganique pe métallurgie na 2006. Tobanzaki arrivé na ye na tête ya primature en tant que jeune ako sala pona ko répondre favorablement na batante ya population oyo bazali kozela tango molayi. Kinshasa et l'équipe partout. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a plu... Bon, ndenge boutolanda sikoyo, et c'est ici mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Andima que ngai nazalwa choix na ye apporter choix na modeste personne ngai pour na occuper fonction de premier ministre na pays oyo monene RDC. Maloba nanga liboso ezali liboso maloba ya remerciement pe ya reconnaissance envers autorité ya mokonzi ya mboka pour na choix na ya porter sur ngai. Sima topesi nzambe merci ozali maître de temps pe de circonstances. Kalamingi tawa président de la République a accordé biso audience ya liboso tozui pe entretien molai na ye parce que ngabon pe na ko tenir kozwa vision na ye. Vision oyo ezali caractérisé na masolo ya union sacrée pour la nation. Ba malobaloba ki euti mingi na ba préoccupation oyo ayoki peuple congolais azakolela azakoloba makambo nyonso balobaki na tango ya ba concertation. Priorité de priorité sécurité na bango liboso particulièrement na Est la République démocratique du Congo et surtout aussi na Katanga. Et puis ndenge boyebi à côté ya ba question sécuritaire, ba question sociale o etali libumu nzala, pe ba question ya développement, ba question ya justice, accès à enseignement boyebi makambo ya gratuité. Yango wana nde ezali ba dossier o to développer de makasi.
santé ba congolais peut aller ko préoccuper ceux qui bo tali ba question nyonso bo comprendre que l'état esengeli a se doter ba moyen na ye pona asa la politique na ye yangwana esengeli a accroître ba recette et ko senga to appliquer na gouvernement ba pratique ya bonne gouvernance rigueur lutte contre ba antivaleur puis contre ba fraude toujours engagement ya ko répondre na appel à Mokonzamboka na secteur wana pe na rigueur oyo ezali na masolo ya gestion mboka na président Félix Tshisekedi tosoli pe makambo ba réforme ngo toko mener yango na secteur fiscal na niveau ya ba loi électorale parce qu'il faut kanisango pe même masolo ya digitalisation ya mboka ba défi wana nyonso toko sala yango sous contrôle bienveillant ya parlement. Gouvernement ya union sacrée pour la nation et ezali gouvernement oyo elingi zala ya service ya peuple yangwana to sengi ba peuple congolais nyonso bo accompagner gouvernement oyo e bandi sikoyo to accompagner pe mokonzi ya mboka pour sambino peuple to kokoka osala le côté to lekisi plus d'une heure na mokonzi ya mboka na okoka loba nyonso to soli na été mais kala mingi te to kozwa rendez-vous na parlement esika nini toko pesa programme à gouvernement plus complet et puis natango wanande toko se déployer pour te makamunyo sur ça la salama bien et puis toko lakisa bino action nyon sur gouvernement na biso ekomema et puis na tenaki ko rappeler bino que nyon sur ça na contexte oyo tozo vivre pandémie ya Covid-19 yangwana il faut to respecter ba mesures barrières peut to lutter contre pandémie wana. Merci Nabino. Contre cette pandémie. Merci. C'est très étonnant comment la sommet exécutif, un jeune comme lui, tout sera de bonne chance parce que la maîtrise de la parcours a été une bonne chance là, vraiment la service il y a peuple. Bon, réaction à Liboso, c'est que Nathalie, ministre, premier ministre, va nommer. Bon, on a remarqué qu'on a CPLI, mais qu'on CPLI est mouqué parce que ce qu'on a l'agenda, c'est un moment mabété. Par rapport à ce qu'on s'attendre, on a biso mutumoko, azana passé moko ya mabété. Donc on a passé moko mabété. Alors, on a souhaité la bonne chance parce que tout ça qui n'a pas ça à bateau, bah ça la biso mabé na mté na mboko. Tout ça qui n'a pas ça à bateau moko, au moins passé au moins eza un peu bien. Pour la réaction donc je suis un peu content. Mais là c'est la paix à travailler. Total, la peut juger par rapport au travail. Mais dans le but, on a mise en garde. Nous sommes des Congolais. Et quand vous avez la poste, il faut que petit peuple azali. Et ça, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait. Donc, il faut que nous avons fait. Et vous avez un tour à Kalate. Tu as un cabine à parler. On va parler, on va parler. On a besoin que le peuple a souffrir, de travailler pour apprécier le peuple. On a une mise en garde. On a fait un moteur en malade, on a fait un moteur en malade. Même le ministre il y a transport au Rocha, même le ministre sport, même le ministre de la Batunia au Rocha, alors on a PPRB, on a ventilé, on a PPRB, pas vu qu'on mais pas vu qu'on s'en laté. Alors on a ventilé, on a dit trop. Et quand la minute est bonne, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit donc la bino on va détourner ça va vol. Mais on a souhaité premier ministre la biso en tout cas bonne chance. Aluka va conseiller à bien pembe naé. Aluka va conseiller à bien pembe naé et ça fait malin. À côté de la vision en chef de l'État, Ndeli Kambuya Malonga et Yango wana pourvu que le peuple congolais a se retrouvé. Toujours social na biso za la kitoko, gratuité kitoko, makamtu za toujours pepele. Ndé yango wana, pondé souci à chef de l'État. Toko sepela mututu wa kokota na donc net yé premier ministre. À côté de la vision en chef de l'État, batambule longo po difficulté na pasi eleki et kuko sila na yango. Lo lingi wana ndé pour souci na ngezali. Comme tout peuple congolais, on s'attendait vraiment
nomination à Premier ministre. Bien que à répondre peut-être à l'attente, il y a des combos tout dans le mais on a pouvoir discrétionnel, il y a chef de l'État, Aponi M. Lukonde, par rapport à la raison et Mourayebi, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Donc, par rapport à l'attente, donc le lobby sur Rose et Lani, pour un chef à gouvernement, tout est bien pour la sur RDC, ils ont un défi belé, il faut relever. Alors, on pense que le rôle à bâtir, c'est quelqu'un qui va répondre à l'aspiration, tout encore à la désidérata au peuple congolais. Certes, ça a la nion sauté, mais n'attend Oyo. Bapessier a retouché d'abord la priorité sociale du peuple congolais, sécurité à l'est du pays, intégrité nationale, et on a des informations piliers, point fort au Congolais, nous sommes donc à retoucher par-ci par-là, mais essentiel, et ça d'abord social au peuple congolais, sécurité au peuple congolais, et nous pensons que ceux qui ont vraiment assis, et le reste va suivre sans problème. Mardi tolakisaki bino na bandako mususu mabokilo ya kofanda ozo imposer guna yo est-ce que ezalaka bolanda ba famille mususu oyo bavandaka na babokilo na bango bakoma kolia biloko na guya babokilo na bango yango tolingi toyeba soki comportement wana eza normal ekoki kosama na mukolo moko te po ngai nde munazo diriger foyer na ngai tango na bali mwasi na ngai naza na bana ngai nde muna kobimisa mbongo na pesi na mwasi mais jamais na kokolia na guya bokilo na ngai nakanisi yango wana bon mpo na ngai nabengaka nakoloba ke mibali wana baza na kososola mpenza te mpo yo bali mwasi oza na okoki jamais okende kolia biloko na droit ya mama ya mwasi esalemaka te te nakolinga te ye aza bokilo te alokwa mwana ngai bona nde na guna ye bande ifo ya guna ngai moko napesi ele mbo aki asali wenze na guna nga moko te wana aza mama mabe soki bokilo aza kwa mwana ndenge ozwa mwana wa mobali ndenge ozwa mwana wa mwasi aza bokilo jamais koya na ndako na ye toye na ndako na ye impose okoimpose te pose ndako na ye fo landa oyo ye azolamba yango kolia jamais koimpose bokilo te impose te esimba te onga na ye na ndako na ye aza bokilo wana ye na ndako na ye oyo nyonso kolamba na kolia conseil apesa mo masala ya bongo antuka eza malamu te mama nyonso ndenge aza boso omonike mwana wa mobali abali zwa mwana na mpe ya mwasi wa lokwaka mwana yo mpo aza mwana yo kozwa lokola te mbanda na obe monguna na obe te aza mwana ope kaka lokola oyo boti ya mobali boti mpe ya mwasi conseil na opesa nde yango wana bamama bokilo oyo baza bakomanda babokilo eza bien te azwa mwana ye mwasi ya mwana ye ya mobali lokola mwana ya boti ezalaka te na ndenge ebana ndenge nini bokilo wana sa mobali na ye nga pena na mobali na ngai fona lia guya mobali na ngai so akomande nde tolie donc bokilo koya kokonzela kata ndako na ngai te ndako na ngai fo mobali na ngai alobaki mama leo na bimi tolia boy wana bokilo na ngai kokolongwa te na ndako na ye akopesa gu na ye na ndako na ngai ezalaka te po epesa na occupation epa mobali na nga pena na mobali na nga en tout cas faut ba changer po ezalaka te yo na ye na ngai toza bombanda te nga na linga mwana na ye donc fatike na nga espace mobali na nga folia na guna nga na guna ete maman mais d'abord nano na mona bizarre hein? Vraiment est-ce que oki ko imaginer que bokilo oyo na bali mwana ye aye na ndako na ngai abana ko commander ke nalia na guna ye mais ça la te mais soki ke alobi ke nalia na guna ye c'est que ça veut dire que na mwana na ye bakei parce que ça la te ma kineti bokilo na bali na bimisi mbongo nanga na bali mwana ye nakata ndako nanga banda ko diriger ana droit ya ko diriger atelo komoko te soki aye poki asalisa mwana ye arrêter na makambo wana kutu pe na ndako nanga koya poki avani est-ce que mwana yango abali aboti mais aye asokoli mwana bilamba akei ke aya wana ke alesanga matembele o ngana liaka te bizarre aokende bon conseil vraiment na kopesa ezali ba bokilo mosusu babi ko conduire bana ba na berere bokilo aza toujours ko influencer mwana na ye ya mwasi c'est que azali kosala comportement moko bizarre oyo auti na ndako ya papa ya boti na ndako ya mobali na ye amema nso na ndako ya mwana ye ezalaka te c'est que ba bokilo bongo batika nano soki bamoni ke baza ba comportement bongo
bakotana na l'église hein ba mama bateyaka bango lolenge nini oyo babokolaka bana ya basi na mabala na bango. Ba mama bokilo boyeba ke soki mwana esi ya bimi na ndaku na yo pe ya bali oza lisusu na droite ya kopesa ba ordre to ba droit na ndaku na ye. Eza na sens te obanda ko oblige ka bango bakoma kolamba na gu na yo. Ba mama oyo basalaka bongo botika pona bandaku mususu bakoya kokanga yo ndoki. Kinshasa eleki papa. Mercredi to yebisaki bino ndenge comportement ya ba jeune mususu abotisi mwasi ya batu to pe mwana ya batu atikelie mwana lokola cadeau. Est-ce que ezali malamu bolanda mercredi to lakisaki binongo? Rédaction à KMB et Sali Constant, ba garçon ya lelo ba koma soki asente mwana batu, ole azo ba responsabilité na ye okomona asundoli. Ba papa ya kala basala bilanga po ba mama bazala bien. Kasi ya lelo e commandé yo jeune fille mema mikumba na yo mobali avanda kimia. Niveau ya irresponsabilité oyo e komi na Kinshasa to yebite soki to benga yango nini. Bino moko boyoka ndenge ba mama balobi. Eza mabe makasi. Yo yebi kozana na makoki to ke nozwa mwana bato sente otika e siko charge wana tika opa nani nana kosunga charge wana bato basala makambo na batika bongo eza malamu te nzamba a opinir bango na pesi ba conseil batika eloko ya bongo so omoni kozana makoki olinga mwasi te kolinga mwasi te tika mwana bata vanda wana eza konyoko la vie ya mwana muninga conseil na pesi bango basala su bongo te batika ba changer au 2021 eza mbula ya malamu mbula lipamboli so otamboli malamu nzamba opambola yo ata oza na mbongo te osente mwasi sipo te charge nzamba osunga yo toza na eloko tokoloba te mibali tolembi makambo ya mibali tolembi mwana koloba ezali te mpo yo otye mwana bato zemi ozi osundoli ta mosusu bango baza na famille pauvre baza na eloko te badépendre kaka na yo sikoyo mwasi wana okende akende kotela na zemi okende wapi okende esika nini mpe akeyi akoyeba teke na tiki mwasi na zemi na nsima mwasi adépendre kaka na mobali nzambe kaka so akeyi asazwi mwasi mosusu abosani oyo o mwasi azalaki na moya eloko wana nde mwasi wana aza su na eloko te ye lisusu te zemi wana yanga te metango kobota mwana elongi na ye siko tokosala ndenge nini faut bachanger caractère biloko nyonso eza ekotikala eza na ntina moko te ozala na mbongo ozala pauvre ekotikala il faut koyeba kobokola mwana na yo mpo mwana ta mosusu leo nalobi akosalisa yo ta mosusu oke bana mwasi mosusu aza na bana ta mosusu bana na mpe bakosalisa yo mpe te kaka bana na yo wana nde bakosalisa yo ondo obenga mwana bato mwana tazoboya na ye okangami na ye mwana otandimi mwasi akomi na zemi osundoli ye wana ntoko oluleka ndenge azalaki na bolenge sikoyo ndenge aboti bongo koma omoni lokwa mama yango osundoli bongo ya kitoko te bamibali bachange bongo mpenza ya kitoko te tokosala ku marche mpo ya bagarçon batika soki omoni to obotisi mwana bato oko olingaki ye yango obotisi ye sala tu bala ye bokoma ndako moko sikoyo osundoli omoni eza komi ni rido ya ndako olinga motu mosusu bongo ya mabe bachange bongo ya kitoko te comportement wana eza mabe soko oyebi ke obotisi mwana bato osente mwana bato zwa charge na yo koma yo kozalaka obotisi mwana bato otiki bacharge eza malamu te mpona bana mibali oyo bazosala comportement fo batike eza malamu te yo obotisi mwana bato zwa charge eya tiki obotisi mwana bato ozwi charge otikeli bapara na eza malamu te bochange bacomportement bato bazosala makambo ndenge wana bajeune garçon oyo basoki nanu okomi prete koluka mpe bacharge te mpo ozongisa pasi na famille ya bato bino mpe bafi botalaka mibali ya kolinga mobali te mpo na sentiment mpo lobi osalaki ndumba mpo ozwa baresponsabilité oyo ezali ya yo te Kinshasa eleki partout jeudi tolakisaki bino soki mama akufeli mobali ya koumela mpona abala kasi mibali soki kaka mama akufi quelque temps après tokomona mama ya sika totuna bakongolais bayebisa biso ndenge nini elekaka tomonaka mwasi soki akufeli mobali asiportaka kovanda ye moko même soki age eza nanu moke akondima na ye kocontinue vie na ye moko sans mobali kasi kote ya bapapa bango bakokaka kosupporte te papa soki mwasi akufi akoluka mwasi mosusu mpo abala
ata soki âge esi ya avancé il faut azala kaka na mwasi yango tolingi toyeba pourquoi esalamaka bongo balingi nzoto makasi bapapa ntango komona papa mokolo boye 50 70 azobala mwana 12 ans biso tozalaka na susi makasi ngai soki naza boye soki nakufeli mobali mpo na ngai na mwe na ngai navanda na ngai nakomi kotalela bana na ngai kotalela misala na ngai me bango bazalaka bongo te papa azaka lelo soki akufeli mwasi lelo lodi azwi mwasi mosusu balingana na bango kopema te balingi kozwa basi makasi omoni biso mibali biso mpe tokokoka te po biso ndenge nga na boye nga nakomi mpaka te mwasi akufi nazwaka bamakango libanda te nakozaka makango libanda mpo asokola bilamba nde na bimaka boye akombola ndambu alambaka po biso ntango olamba ezalaka te nakokoka te biloko ya nzoto ezosala nakokoka te nakozone 2 mois 3 mois 4 mois nabungi ye apres alela luku mwasi mosusu te abo makila nzoto mpe esala makila nzoto esala na nakufi te ntange naza na vie esengaka ya bongo nasele naturel baresese ebele particulièrement moto ya mutala bareseni na ndenge na ye mosusu asala boye naa na bana mwasi nanga akei ngai nakobokolanga bana oyo deuxièmement mosusu aya na mbongo alingi honneur mpo na bainvitation kota kozwa bareunion asalaka esengaka aza na mwasi e de 3 mosusu mpe aya na bana sipasi te akotala nyaka konikele bilamba ngai nakosala mosala ndako donc bareseau eza mutu na mutu selo shwa na ye bapasta ya nzoto voilà esilaka noki te mpa mobali mpo mobali ata komi na 70 ans azala toujours na posa ya nzoto donc baza nango bainfidèle mais puis wana eza ndenge na bango nde nzambe akela bango donc jamais papa akoki kosupporte te sans ke avanda 1 mois to 2 mois sans ke mama aza mopanzi te donc eza mpe impossible mais mama akoki kovanda na ye biso basi nde tozalaka na bolingo ya kolinga mibali komema bango na motema mais mibali mpenza bango nde baza mpenza na bolingo ya komema mpenza basi na mitema te wana fo oyebaka yango mais eza ndenge nzambe akela bango ke akoki kosupporte te il faut kaka azala na mwa moko pembeni posa nzoto esilaka bango noki te mpo mobali akozala te na 100 ans azalaka na posa nzoto mais bamama balembaka avant mobali ndenge aza être faible mobali so atikali na ye moko akokoka te premièrement nani asokolele bilamba nani akorepasele bilamba nani akolambela ye en ce moment là kozala na nzoto fo luka aide semblable mosusu asunga ye mpo na makambo ya mike wana par rapport à ça yango mobali alukaka mwasi mosusu mpo na asunga na misala ya mike ya ndako non ce n'est pas ça secte eza eloko te eza par rapport à misala ya mike secte eyaka na nsima liboso eza nanu makambo tozoloba eza te capital kolia na ye kolata na ye kosokola bilamba asalaka mosala c'est ça l'essentiel secte eyaka na nsima na biso nzambe apesa biso mitema makasi tosupporta makambo ebele yango omoni topandaka ozo mobali mosusu posala nini ofani na mobali na obien bopase babon moma mobali ake atiki yo okoleka mobali mosusu ofani na ye boye makambo ekomi alors par rapport à ça akotika nga na bana mobali ani akuti nga na bana bandi okomplike nga bi na bana na ngai ou bien aviole mwana ngai tout ça par rapport à ça ma expérience tomoni na mokili tanga topréféra tofanda bongo po bato tobokola bana nati bakokola nzambe akosunga bango bakokoma mpe bato bakomona bolamu oyo osalaki bana mpe bakosunga yo esengeli boyeba ke bapapa bazalaka ndenge moko te na bamama mpo papa akozala na poso ya mutu ya kolambelaka ye ya kosokolelaka ye bilamba mpe ya koede na makambo mosusu yango bakokaka te kotikala bango moko soki mwasi ya kufi kasi kote ya bamama mingi bapreferaka na bango kobala te après liwa ya mobali mais exception eza mpo eza na misusu mpe basupportera kovanda bango moko te sans mibali donc tokoloba ke koboya kobala to mpe kobala après liwa ya partenaire na yo ezalaka choix to volonté ya mutu Kinshasa eleki partout vendredi tolakisaki bino ndenge nini bapasteur mosusu bakoma kozwa mabanga ya bamusicien baartiste est-ce que ezali normal motuna mpe eyano ya mokolo ya vendredi na Kinshasa lelo ekoma okomona na ba musique profane bazali kobwaka ba pasteur to pe ba homme de Dieu motuna etuna maki na magazine na bino tokitaki sur terrain pona koyoka makanisi ya population congolaise pe ya basali ya nzambe na likambo etali musique pe ba pasteur ya République démocratique du Congo pasteur abimawa tam susu jibe mpia na bimara mopanzi baza ba voisin ata bonjour ba repesana
rien n'empêche que fête dans le pan à pasteur, bana jibe baya, to bana wera baya. Et puis les instruments, oh bata mokili bazo yembela, yango pe pasteur ba osala ba campagne. Même studio. Même studio. Même micro. Vous comprenez? De différence c'est ça parce que pasteur a osala nzambe. Kotoyo alandi mokili na ba désir nango. Mais kaka nzambe wana atinda mwana na ye po aya apesa salut na ba brebis égarées. Vous comprenez? Donc pour nanga soki ils ont volé dans total ça par rapport à bienfait, par rapport à la façon de vie à pasteur wana sainteté à la kisaka et comme ko benda musicien wana peine soka dédicacé et zamabete. Mais sauf s'il y a des histoires cachées, c'est à Dieu lui-même. C'est normal, ils ont vraiment autorisé pour Barobokai. Pour d'abord, les banques, ils ont remerciement. Remerciement, ils ont par rapport à bienfait, oh, moutou, salé, moutou, y a un moni, après c'est au remerciement. Faut partir ça, il y a un bonjour, il y a un peut-être, que c'est une excuse. Au moni, il y a un bonjour. Mais il y a beaucoup de temps. Na bato bavana na nzambe ba comprendre que libango eza bien mais tellement nzambe ye moko a tufaki batu nyonso tout alobi tout ce qui respire l'éternel ba ko louer mutu mususu te il faut que nzambe ye moko mais ce que bato bazali pa na ye ba comprendre que tozalaki ensemble to sali pe makambu biso pe tozala besoin ba dédicace nde ba créer qui idéologie yango moni ba prière na biso tout ba koma okota na kati merci Seigneur Jésus parce que ça 3 fois 5 aux maîtres de temps de circonstances aux nzambe Eli abelela ko ndima ko ya na moto Eli abimi na libanga aux nzambe Moïse abelela ko kaboya mai na 3 parties abimi na libanga pour pas comprendre fa ba bima pour à l'époque là na kanti de kanti David pa na oyemba azali mutanza na oyemba basi mama bolingo déjà normal ezara ba benga ngo remerciement donc bazo ma bete passer tout ba ko boa kai eza dédicace eza remerciement. Tant on a se sentir que au salé langa et le comme ya bien nazana droit tanga kombo na yo so so batangi na kati ya disque ndesaini so beti na ba esaini ka ba passer en auto bata ba podium mokoti boya ba fikini kunati andi mi botika na bino o mondo bino be musique ya mokili na musique ya nzambe nzambe na likolo mo mundimo so mona ete to yo anga masolo na lo mona nzambe te donc au monde nzambe te ko pesa te ke o ba ya nzambe o parce que nzambe mta créer biso tout ba créateur ya nzambe donc c'est à dire biso to na kata mokili yo koma lo la te mutu pe wa mona fota nzambe azati. Bon, attention mon frère, je peux dire des choses. Pasteur que le gaba bois c'est pas important. Ya ngona te musala na ya ngona te besoin na. Pasteur aza moumou a besoin bonheur te a besoin servir maître na. Mais il y a aussi des musiciens au ba pour na bangwa mona qui a honoré un serviteur de Dieu. Là un serviteur de Dieu n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que ça mutu muso assemblé à l'église à pasteur moko pour na ya leki na musique na ya bois qui là le serviteur de Dieu n'a pas de problème. Mais ce n'est pas encourageant qu'un homme de Dieu a qu'un des prêts musiciens après sa mbongo to ya libanga ce n'est pas ici. Donc ozomona mutu ndengwana alimbisa me bazoluka ba pété bazoluka gloire ya bango c'est pendant que nous sommes là rien que pour la gloire de Dieu pour otombola nzambe. Lumière na ténèbre esangana kate yango tokosenga na ba pasteur ya mboka na biso ba se distingaka na bato nyonso po ndenge ye moko ozali na kati ya bonzambe okobenga bato soki ozali kosala ba mélange Kinshasa eleki partout. Vulgarité ya ba maman mususu etike biso indifférente surtout ba maman bateka na ba weze bazalaka trop vulgaire bazali reprocher to lobinyo sote mais ndambu ezalaki bongo oyo to lakisa ndombo ko la samedi bolanda. Appareil belé balingaka komona bana na bango te na baninga. Okoyoka kaka mwana nanga soki akoma boy eza pona baninga. Mais lelo ezalaka lisusu bana tende balandaka baninga kasi ekomande ba mama okomona mama kaza très poli na ndaku na ye kasi soki akomi na kati ya baninga akokopie makambu ya baninga surtout ba mama oyo batekaka na wenze ata na ndaku aza poli mais na wenze bakomaka sans pudeur akobanda koloba ba bêtise na miso ya batu to pe kobina mabina ya soni na bamatanga ya baninga. Na yango magazine Kambe ekitaki na terrain pona kotuna pona nini ba mama oyo batekaka na wenze bazalaka sans pudeur. Entourage pe ebebisaka bato
na okoza naza na nga moyibi te mais navandi na moyibi na okoma moyibi navandi na moto afingaka na okoma kofinga kaka na entourage oyo tovandi mais emsu nazala na nga bongo te na ndako kaka na entourage tovanda bon eza mbiasa wenze ya papa eza na mwa mbiasa wenze mais ezalaka te ke ntina ndako te eza mbiasa wenze ezali kokutana esika baninga bazali mwa mbiasa wana ezalaka nango kaka mutu mosu akoya boya yo etunanga mama manga combien naese papa manga 1000 fois 500 biloko oyo kaka baolena o na Congo awa euti na ngata libanda mboka te ozoteka so chenga se o papa mais ndo pe moni epesinga da kanda na yebi se papa nga pe na sombi na uti ko na ndako na so naza na nzeta manga te na nzeta paipai te na nzeta matonge te na sombaka na ntango naye koluka naoluka kaka mwa moke na bénéficie moke mpo esunga nga na libota na nga na bana na nga mais ye kobanda kodeklare ndenge nini manga euti kaka na Congo boteka bango epesaka biso kanda torépondaka bango mabe baeleve baloba yango mpo epesa kanda na ndako tolongaka bien ne toye kiya na ntango ya ye na ye ezosomba eloko na ye oyebiso eloko wana eza na pi ya boye azosise boye na pi kaka oyo olobaki te langa okende esala mpesa réponse moko ya mabe langa opesa na réponse wana mabe osupporte réponse wana pesa te opesa ekanda ti yango ekotinda oyo oloba babétise wana toyokela yango na ndako te toya koyokela yango mpe na wondo te toya koyokela yango mpe baklia mosu mpe akokoloba nango mpe mabe wana na koloba nango mpe aye mpe kosukisa ka motema mpe olobele mpe mabe yango wana finge bétise kasi bamama boyebaki koteka na wenze elingi koloba te olobaka bétise soki outi na comportement na yo ya malamu na ndako tikala kaka bongo po mutu o aza na éducation ya bien alingaka baninga nde balanda comportement na ye ya malamu noke ye alandaka ya baninga Kinshasa eleki partout. Merci na ndenge bozaki ebele ya kolanda biso lobi kelasi papa préparé bana bo préparé bokola muka déjà 6h pour 7h30 esengeli bozala na classe ezongi lobi normal vie ekozonga normalement na Kinshasa nazaki na esengo ya représenter bino édition ya lelo na caméra oyo miti mafuta nde azalaki wana mbona papa pe na caméra oyo ezalaki bongo Hervé Zaka double poumon échangeate et kotikalaka pe ko changer te na côté ya régie bozaki bongo na Timothée Kayembe nde azo changer senga bilongi boye soki elongi nange za ko swaswa bino eza ko zonga eza ko mata ezali likolo ya Timothée Kayembe oyo azali kuna na régie merci na supervision Nata Siata pe rédaction mobimba oyo ba contribuer ki na édition na biso pe surtout na oyo nyoso bozilo kwa ba actualité semaine oyo touti kosilisa nalingi na yebisa bino eloko moko lelo posa na nga ezalaki tomonana na lobi mais eza kaka tomonana mokolo ya lobi échange te Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino